ingeta matondo mingi na baladi na biso ya Tata Ngunza TV. Biso toye lisusu mpona kolamusa bandeko na biso baindo. Toyebi ke etumba eza makasi kasi tokolemba te. Toyebi kolamusa bandeko na biso moindo pakoka kolanda mai tolobaka nde bongo toyeli bino oyo ezosala actualité na molobeli na bino ya ntango nyonso. Tata Kainda Mutombo Gwanyembo Lumande nde wana toye lisusu kolamusa bino kati na manaka na biso ya baemission makambo kitoko ndenge tomesana kolakisa bino. Kasi lelo mpenza toza na oyo toyambelaka bino ntango biso Tata Ngunza akoyebisa bino nini mpenza oyo eza koleka na bamituna oyo toyambaki ike na information d'abord na kati na mboka na biso ya Congo mpenza ya Congo ya ntotila ya bakoko. Donc eza mboka moko mboka elaka kasi yiki eza mingi. Eza na mituna tokotuna Tata Ngunza po ezopesa mpenza kitoko mingi te. Bato baza na bakeskese baza komituna eza nini ekokoma na mboka wana po tomoni mpenza mboka eza kofanda te. Lobi nango tozomona ngo mwa molili ekomi kopesa mwa bobangi nde bongo tobengaki su Tata Ngunza akofungola baoyo ya ye eza nini akolimbola bakoko bazoloba nini spiritualité bozomona nini kasi mboka ekomi lokola ekomi na ligi tozoba te tozokende wapi tokosuka wapi apart wana tozoloba pe oyo eza kotungisa mokili mikolo oyo bato misusu bayiki balobi vaccin ya corona bazwa bamisu balobi ya kozwa te nini ebatemi nsima ya corona wana nde bongo eza babiloko ezotungisa bato. Eske eza na bato bakozwa yango te? Eske eza na bato bakozwa yango? Eske soki bato baboye kosukela bango nini? Soki bandimi bakozwa. Donc eza bakestion ebele tozwi epi ke etungisi bino mingi. Nde bongo tobengaki Tata Ngunza aya nanu koyanola bino na bamituna na bino botunaki. Nde bongo tozokenda koyamba oyo ya biso ntango iso Tata Ngunza. Tata Ngunza moyei malamu. Matondo mbuta mutu pandisango Kaina Mutombo Gwanyembo mwana ya mbuta Gwanyembo. Matondo. Vraiment na bandi bolandi ndenge na meki ko introduire eza penza bato bakomi ba français balobaka palpitation. Donc inquiétude na mboka Congo ya ntotila oyo ya bakoko oyo toza koloba mbala na mbala za na vocation ya kolamusa Afrique mobimba me ye wana azonyokwa makaka boni avenir na eza ndenge nini tokodevelope yango epi na ndenge tolobele makambo ya vaccin vraiment eza oyo eza mpenza actualité yango tozolobelaka covid vaccin nango ndenge nini nde bongo na kosenga na bino bopesa nani bayenge na balandi na biso. Matondo topesi tata Kiali Kolonase Matondo pamba te bilaka na bango suka asili kokisi loposo nyonso ezwaki elakamaki bakokisi bilaka na bango etikali elaka ya baindo oyo tata mokeli ya nzela ya mama Kimpavita ya Kimpavita balakaka biso koya bongo ya bosembo bazotumba na mwana na mukongo alobi o bozotumba kozonga mbango modification ekama mozipoli mabombama ya solo tomoni bilaka wana kokokisama ingeta tolobi ete ebilaka suka sili kokisi efumoki mbango alakaki mboka ya Congo bilaka na ye alakaki etoza komona yango pesolo kokokisama ibalakaki bakozonga kwa tulendo balakaki motangisi ya kotangisa mboka Congo eza mboka ya bilaka oyo bongo longengo to lumière ya Afrika epelisamaki na mboka Congo wapi fumuki mbanga za bongo lumière ya baindo ya Afrika pe ya mokili nde na bongo tozopesa lukumu mpe matondi mingi na bango fumuki mbango pamba teleko oyo baza ya kotelema tozo kokisa bilaka pe tokende na likokisi ya bilaka etopesa bayenge na bangunza baye banso ba bongo kokota nitinda kobundela bongo baindo d'une manière à d'une autre
tozopesa bango lisusu moko bakozwa na bascientifique ya baindo na bapoliticien bapolitologue ya baindo bareligieux ya baindo pamba tokomi na ileko ya moto moyindo azwa bongo le devant ya destin na ye pamba te ye sengeli modèle na ye lolenge na ye lolenge Fukimbanga alobaki moto moyindo akokoma mondele bango akokoma moyindo. Donc na sens ya kozala modèle à suivre et tokende na accomplissement yango ye bongo longole na baye bongo bacomprendre message ya Fukimbanga d'une manière d'une autre baza déjà kosala retour kovutuka kozonga na kiboyi bakopuze bavaleur africaine wapi oyo Congo akozala bongo nensongi ya nzila matondo na banzi na eteni ya yambo tokoki kosukisa lolenge wana matondo na batelespectateur na biso na banzi Tata Ngunza alobeli bino ya motuya mpona kobanda émission. Tata Ngunza vraiment nayebi ke bino bozalaka ya mosusu mieux informé kutu koleka biso po bino bomonaka mayema lekaka na molimo mpe mayema aza koleka physiquement nde bongo na kolandela information ya mboka eza na motu tata oyo aza mwana mboka ya Congo kombo na ye na bapaya bazobenge Barnabé kasi na bokoko penza bazobenge Milinganyo. Donc aza motu moko atendaki bapropos na si bandeko bazali balandaki information tokokota penza na kati ya detail te kasi nayebi te a propos ya babiloko wana bakangi ye bakati les 3 ans ferme nayebi te bino makambo alobaki ezoloba nini makambo alobaki eza outrage vraiment na magistrature ya mokonzi ya mboka nayebi te bino penza lecture nini bozopesa propos mpona kokota penza na vif ya sujet. Matondo comme tuna etunami tungisi bandeko eza ala ini na media biso ya uteni ya Congo ya mboka ingeta tokoloba eloko moko mbutamu tunakoma bapaya Barnabé aza moyindo bayi politique batambola ndenge na bango na banzi pouvoir en place lelo eza bongo pouvoir oyo ezalaki na opposition bakomi pouvoir mai oyo ndeko atenaki ezalaki fil des idées na ye et continuité na ye pensée na ye ekendaki mingi aza ko outrage te makendaki mingi pena ko faire voir ba violation ya ba loi à répétitif oyo ezosalama na présidence et azalaki d'accord te ndenge bango baza kopone liberté ya expression et puis état de droit baza kopone babiloko wana nyonso démocratie pouvoir au peuple pour le peuple par le peuple na banzi soki tokozonga moke nsima ebongaki te bamema eti bakomeleli ebongo quel que soit tendance na ye coloration partenance ya politique na ye oyo azali me aza moyindo bandeko mi baoleka mpe na media baosala lenge moko mais tolobaka eloko moko chef de l'état aza korepresente nzambe na mosuni e bana twata kofinga nzambe na ndako papa arepresente nzambe na kati ya ndako e mwana ana twata kofinga papa ememaka bilakeli mabe e toloba na émission oyo nyonso bongo tosala mais ikombe bandeko ya diaspora libanda bana ndingisa te mpi ifo te ya kofinga mais kolakisa nde bapoint ya défaillance oyo oza d'accord te ezalaka na kokenda kofinga nde mabe na bapropos tenaki ezalaki lokola mokonzi ya mboka akolia mbuma tosika vili na kotraduire yango lokola kokufa ya mokonzi ya mboka donc ezalaki nanu mabe kotoni bapropos wana mais soki tozongi na lecture spirituelle oyo oloni yango osani yango oluka soki tozongi idps mpo toza na tata mokili akokobanga bato te tata mokili incarné na religion idps azalaki le premier
ya kofinga tout sauf rien na pouvoir en place à la personne ya Mbuta Kabange. Mais au bolonaki et yango fo ebimaka te lere bimi fo bozala ba démocrate ne boza ko prôner bo supporter pe batako wana bomona ki isalaka pe bato moko pasi batika bino kutu nyepti so bandeko bana mémoire to réfléchir ba mémoire Mbuta Tshisekedi papa oyo bango balobaka père ya démocratie bango balobaka bongo mais ça l'héritier ya région africaine te pamba te soki bacravate bacostume ezonga par rapport ya multipartisme oyo bango bane koponi donc kimundele ezonga tolaka contre kimundele parce que yango bomi kimoto moyindo ala toza likolo ya basentiment parti politique toza pouvoir racial toza parti moko te toza likolo oyo aza na kiboyindo yango wana tozopesa maboko parce que tozosouffrir à l'étranger mpe na kati ya mboka na cause kaka moko occidentalisation, christianisation, démocratisation. Et donc, nyokoli moindo. Yango za ambiche, za empêche, mais za libaku na ki moindo. Et moindo a s'effacer pour abimisa le posopembe na ba na mobimba na yango nyonso ba facteur nyonso veut dire à se faire effacer abimisi qui le posopembe. Et plus grave même na bankota nyonso officiel comme le posopembe. Donc là yé azangi bankota lokola alobi aba mundele ayandi mutumunda komi koloba. C'est grave. Donc papa na biso mbota mutu ki matate ezali pa yazali asaki musala et aloba ba memelela ye et président en exercice Mbuta Kabange. Vive ou mort. Après la qui oya koyani même mutu na ye a la récompenser. Mais azaki envie batika ki au moins ni pas sur ça la rabattoir. Soit qui peut battre azaki un pouvoir en place na époque wana. Mais et bakanga Mbuta Tshisekedi te batika e. Et totozolo ba awa na titre qualité ya tata ngunza na neutralité nyonso e batika to na besoin ya Congo pe ya ba Congolais. To na besoin ya Afrique na ba africain. To na besoin ya kiboyindo na bayi na bayindo. Donc to kokena ba sentiment ba groupe sikini na biso tete eza na tina tina. Pole mokonzi mboka zalaka komaka mokonzi na bayi balingaki na balingaki ete et ba voter na ba voter qui était na ba pour na ba contre ya komi likolo na bino donc vous êtes obligé destin na bino dépendre na ye ba maté signature na ye ko engager Congo na pasi mboka na pasi pe na esengo donc tolo ba eteza malamu te ko kanga mutu na ba propos o atenaki bien qu'ils a mabe mais ceux qui bozoni botali bino bozalaki ba ya liboso ko finga tongo butu moyi Mbuta Kabange le plus grave pour tout papa la démocratie soi-disant asenga baboma mutu baboma kabila baele mutu na ye asenga eleka na ba chaîne mais batika e azongeli itoko profondir le kwana toloba moni bale eza mezi ya spiritualité ya bonne marche ya mboka équipe nationale papa bango équipe nationale puis ba don tout eza incarné une équipe nationale c'est boké bozo bobeti maloma te beshufe di boza na se soki mbona bino eza no top mambeza na nord mais au moins équipe na bino ba chance wana ba okinde victoire en victoire ndenge moko pe eza na unité de mesure ya koyeba mutu oyo asalaki vraiment bazoloba azali na compatriote ya solo na kokufa neli wana ye bato nyonso batrahisa mabele oyo bango baswadiza bazobundela to Afrique bakufaka libanda ya Afrique mutu nyonso oyo azolobela kiboyindo oyo ayeba na ramoko soki akufi libanda quelque soit bokosala nyonso yebaki azalaki traître mabele wana milimo mabele wana ekopermettre te li wana kufela wana bakomise bapili libanda tala kozonga ya moko ya biso Fumuki Mbangu akufeli wapi mabele ya Congo tala moko oyo koma symbole tous les partis botama na kombo na ye Mbuta Lumumba akufeli wapi et bazala bomo tala mutu oyo lelo même mabele na Fumuki Mbangu exactement
province ya Katanga. Ingeta. Mileo fumi ezanga pona ko rappeler Ingeta et pas ya oyo concentration mingi ya minerai ya Congo pezo mpe Afrika. Siko tala bande kwana misusu ko banda même na mbotamuta na biso Mobutu ya ke libanda. Mais Mobutu akufi na Maroc. Maroc déjà en Afrique. Tozo ya akufi libanda ya Congo. Ingeta. Mais na territoire africain. Tozo ba ete aponaki yeko authenticité mais yemo razonité. Donc ola kende libanda ya continent il ya akufi na kati ya continent mais na mabele moko ya occupation. Ça veut dire quelque part ba mokila molimo agité kaka na négativité ba yo makambo no sukata awa na kokata no maite ya nini dokembe o l'autre bord te mais mbuta mutu o ayebanaki azobundela mboka mbuta tisekeli wa molumba liwani rekoma pembeni na niveau ya spiritualité ya bayeba kinazozonga. Il a fallu déjà à maintenir. Il fallait pas maintenir mboka akufela na mboka Congo. Mais ba kokone yambaye mais après libanda. Mais nzoto na ezonga kiti. Ingeta ezongi par rapport aux mesures de grâce. Parce que moi nazui parce que vouloir moko salamaki. Et ceux qui moi nazwa kité ozo penser kalinga zo. Siko lecture ni bozo sala penda. Eza lecture koloba ete et combat mena keza oyo te batu bazosa lecture actuelle. Lobi toko énumérer ba vrai héros na sens ya ba héros ba compatriotes. L'air lelo bozui. Mutu oyo azako kopesa fever na ba bomba koko batika ba koko. Lele ba noir américain, ba jamaïcain, ba haïtien et ba soana bakenda. Ceux qui lelo baza maltraité libando yebi keza raison ya Congo. Pamba c'est ancien royaume Congo. Nde muta kotisaki christianisme. Donc toza na devoir sacré ya ko faire revenir bandeko wana spirituellement et physiquement. Mais les sous bino bozo ko bali sous ko glorifier koza ba dette. Ya ba religion étrangère oyo etekaki ba koko na boum. Oyo et permettre ba koko pas ba keye ba se multiplier et bana na bango bandeko na bazo nyoko makuna. Comment bien sous boza sous à la belle boza sous ba fan ba dette na kati mangomba oyo ya colonisation. Siko tokizongi na muke na question. Siko propos wana ndenge bakangi ese mukila molimo nde permettre bakanga mese Barnabé. Ezali ke loi spirituelle eza déjà olo nyango buke baza kotalisa bango ete o bino bosalaki bo déranger qui pouvoir mo en place et les autres de la bino et bazo kene sous plus grave ya koyinisa mukonza le na pouvoir kama te ba kokende ko sa makambo eza à la contre et attente ya population kama te toza makambo oyo babito kwa borde mamba oza ya corona ezali ingeta mambo eza ko préoccuper na continent africain ba précaution ni toza kozwa parce que yana likantimo e batami fa to déchiffrer yango mais les toza na ba propos moko oyo tozo linga mututu azala d'accord oyo oza koloba tandis que yo oza ko prôner oza ko prôner foi to kondima ya idée moko ya parti moko quelconque les musu idée ozo prôner les musu za bongo te parce que les boya ba pro chrétien boya ba pro chrétien Bedi inspiration na bino ezada négatif na bela bakoko. Boko kate ko pesa congolais pe Congo esengo. Na vrai sens nango. Mate oza mukondi po o assurer bon fonctionnement des institutions pe via population wana actuelle vie na bango changer. Quelle que soit difficulté yo oye wana te pour pesa biso explication. Joueur na terrain biso ba supporter toujours zelayete à faire comprendre que le match zaki makasi n'est pas pité plutôt linga yo osa nécessaire au marquer de sanito gagner kaka ata ko dribbler ceux qui au marquer to poli pension nani yango mona eti tout ça ko contacter que nya kosala appel na ba leader politique et bayeba ete ba ko kite ko pia solution ya Congo soki bazokabwa na milimo ya Congo. Or, déjà, il n'y a pas de bazo kende. Ko sambela, ko pesa foi na bango. To ba conseiller na bango. Ba déjà, please,
ba pasteur o bazo prôner la foi chrétienne donc la religion ya mupaya monani occident o anyokola kibiso donc ako s'inspirer bino kala négativité donc mon était ba sala ba bi même kutu ba n'habité mbuta kasavubu compatriote azokene mobembo mbongo zonga une fois il y a plusieurs fois azozonga sambongo fait dire assume même pas le pango ya yemoko pe akufi na province village natal Boutakasa ateka ba emilia ye ateka même masanga mbila na vélo ancien président Mbouta Lumumba akufi 0 francs na poche maintenant biso tozu pouvoir tozu combien to pied déjà combien et to vedi tozo consommer au-dessus ya ba budget ko ezaki prévu donc parce que c'est la biso koloba été ceux qui vont dépendre na biso population to ba loi ba kosala to koloba été ba fixer salaire pour tout Congolais, comme un premier citoyen, ceux qui ont $1000, même dernier ouvrier, il y a l'État qui a $1000. Toi, on a été à crise au Canada, c'est un petit. Sur $100, premier citoyen, dernière personne, il y a François public et ma petit Nicolo dernier à salaire. Pour, mais privilège, récompense, c'est équilibré, mais salaire. To kangali bubiso nyonso poto to bimisa Congo na pasi wazana ngo tanki ba musu ba salaire ya koleka bolimi mutazo salaire ya muke ningi mais par contre écoute mutasi au sala musala makasi koleka donc na kolanda bino faut parce que na moni déjà na comprendre donc tatangunza azo regretter na bokangami ya ndeko na biso na parce que asali kaka exprimer parce que ba série ya Mbuta Kabila bato baze koloba mais bango bazomona ngo normal parce que soki Kabila kangi asali bo est-ce que comme tour na bino bo supporter bino pe besoin na même action donc ezaka la pasi ne bongo soki to sosoli makambo tatangunza lobi to qu'est-ce que vraiment na oyo zo tungisa monde entier likambo na vaccin mais na ko introduire pe parce que tout ce lobela qui ont déjà na likambo vaccin baike bandimi te baike bandimi avantage ni eza nango baike baboyi avantage ni baza nango mais motuna moko ezali ya mama na biso Jolie atunaki aza pe na biso akati na men alobi tatangunza bino boza ko vraiment ko soutenir biso bayindo parce que aza penza alandaka bino mingi soki bokopesa bango pe mbote kozala me esengo makasi nde bongo alobi boye biso bayindo mbala na mbala toza ko résister na maladie au bokono awa vaccin eye sikoyo eloko nini bokoki kosala po ete biso bayindo tozwa yango te soki mpe biso ata tozoboya mais soki tozwi yango ekosala nini vraiment motungisi eza na cadre wana mais na kolingana ni bolobela d'une manière générale nini bozolobela mpona vaccin matin le vaccin tolobela ngo na sens positif neti nini ekomi positif. Déjà, religion africaine, c'est un vaccin, toute forme de vaccin est déjà négative. Parce que les scientifiques ont un laboratoire qui a prouvé produit wana liquide wana et ils ont une composition de mon donc tout le monde a makambo mais batu tema baza mingi na biamba ya bapaya bazomona makambo ndenge mundele aggraver bango bamona makambo bana liberté à vision te expression te à pensée te bakangam na idéologie chrétienne islamique donc esali bango comme borné veut dire ba comme ba aliéné donc baza à moitié bango ya moni ba bi l'homme no aza partiel veut dire amuso na ki boindo ni mubimbate moi azaka moindo soki mboka minembo linge kende après moindo moi ken église comme israélien donc aza israélien moi comme un arabe donc aza partiel donc aza mubimbate mutumindo même comme ba no sommet de l'état non bazaka bongo donc il faut bazonga baindo 100% et tout comme ko puiser ba valeur na biso baindo na ba domaine tout tomi kokelelaka donc moni ba bengaka médecine na biso ba guérisseur donc babika na kaka na babiki donc bango biso to traité spirituel physique tous les deux à la fois mais tu es koya pense la presse si tu as une image mo ya moto le ba mais si tu le ba ma vaccin oyo to le bini nini ebatam na sima ya vaccin oyo est-ce que ça vraiment bongo nde baza ko prétendre ko sauver l'humanité na maladie oyo to eza po yo africain to empêcher ofani na kiti oyo eza na bomengo bazo linga bazwa sikoyo ofandi pembeni yango et ozoyeba te kofandeli bomengo donc bakolongo na kiti po baza bomengo wana
na histoire humanité ba peuple eza exterminé ebunga elongwa ndeti awa en Australie awa na États-Unis ba peuple bazalaki ba mérindien ba extermina ebongo race noire. Est-ce que eza mabongisi moko te esalami nouvel ordre mondial moko te? Est-ce que pays africain azalaki associé pas africain azalaki associé na nouvel ordre mondial? Ezaka bango na bango ba pays oyo baza soit disant évolué, soit disant ba pays oza déjà na ba industrie, ba pays oza déjà évolué ba kontaka pays moko africain te pa hypocrisie batiaka Afrique du Sud maza te aza voix sans voix aza eloko te omoni. Donc moyindo basele bacomple oyo azoyeba te e eza eloko ya sika te ezala wuta ezala ni bandeli yanto répondre mama na biso nkomba bapa ya mama Jolie bako bakolanda bakozwa bososoli na oyo tumba tozobunda toyende kobundela balindo. Donc makambo oyo toloba eleka déjà ezala déjà mais tolanda image moko awa ndeko batindelaki biso. Je pense bandeko ebele bayebi na bango image wana eza mwa imprévu eye kose présenter awa. Donc toza na pasi biso bayindo donc eza complot besalami mpona vaccin wana eya bongo tozongisa tolanda image oyo. Le commencement véritable du 21e siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du 21e siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Qui est derrière tout ça? Au début de la vidéo, on voit les témoignages d'un ancien militaire qui avoue avoir mené des opérations en Afrique pour introduire le virus du sida par voie médicale, en faisant semblant de vacciner les gens, mais en réalité, c'était pour tuer les Noirs. Donc, le sida est apparu du fait de l'homme, et non du fait de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le coronavirus? Ça, on ne le sait pas encore. Mais on est sûr d'une chose. Le virus du sida a aidé. Matondo mingi na banzi tolandi mokonzi ya France akozi bayebi ye na ndeko apesi témoignage baimage yakoki circule boyebi yango torépondre mama na tatu ya motu na ete emakambo oyo ndenge tokosala tokobatama ndenge nini ndenge kobatama eza te parce que lelo baporte ya masque na Afrique bazolandaka ndenge okosila zotila bango ndenge OMS amobilise fond edi lokoso ya kimoyindo esali ke ok nzoka ye aza kuna mbongo koleka mbongo bazosungela ye ana baminéral na possibilité nyonso mais kozanga nde boyebi okomisa produit fini matière première bino produit fini ekomisi yo mobola okabwani na milimo ya baminéral na bino eboza mayele bozwa sous secret ya kokomisa yango produit fini te nde impouvrir moto moyindo etozela fin du mois tokende lola donc na mokutu oloba nini mamo eza kozala mama na biso ezalaka parce que Jésus abotami babiki azwa ko remplacer bokonzi moko ndenge lelo pour ça fumuki mbato bande loba ete to mine époque wana singeli moyindo bongo koma mondeli ndila kwa bongo moyindo na sens ya modèle singeli bongo mode africain na ba paramètres na nyonso sur plan spirituel scientifique politique il faut bangone ba copier ce modèle antique au Afrique akoya ko émerger ko bimana yango ba modèle na ye mon ne va pas copier parce que pamba te même mundele awa oza na bas de l'échelle azo nyoko azo souffrir ne ba lo ba tielier donc pour bima na mboka mundele il faut avoir un don donc na mukuse to ba ite vaccin to ba il peut boma bana de 0 à 5 ans donc yango pesa bon système pour baza ko introduire vaccin mais ko bossa na te maman na Jean Baptiste bazaki même époque na maman Marie na Zeni wana
balakisa Jésus akima na Egypte na Afrique mais sika je basi akima balakisa te donc baponami ya tata bakobatela d'une manière à d'une autre donc les vaccins ont tellement déjà ils ont comploté na la race noire et tozana na kotelema ya bangunza eza kotema fumuki mbango d'une manière à d'une autre tozana effet na baye oyo ba garder même komba kiboyindo na baye oyo bazokubundisa na nsango ya kiboyindo te bakoko na mkla molimo nzamba bakoko fumuki mbango akobatela biso bayindo ya libanda to na kati donc kofina sango oyo te poza la victime te lobi bakobatela biso na nyonso eza mabongisi ya mondele bongo azosala etozongela nzamba bakoko wapi oyo libateli ezali na biso bana na bango po tokontinue race noire bunga te soki yo obungi déjà spirituel physique ni comme na kibobu donc zonga na moyindo na spiritualité na yo po physique na opezwa bonsomi na yango na bandi ngonga na bino za kangonga ingeta matondo ndenge bo comprendre yango na bandi soki mitune koya tukozama yango moi mabomba me oyo tatangunza zalaki nango asili koloba yango mais tatangunza liloba suka pona kokitisa ndenge bomesana ingeta matondo tuka toyeba ke toke na 2021 événement il est kaka état colonial belge kitaki kiboyindo emataki fumbala temaki bopito ekangamaki e ba administration ezanga bato bayaki koka fumuki mbango toke na période wana botika les deux dirigeants Mbuta Tshisekedi na Mbuta Kabange bayokana twana besoin te ke moko azala te moko akita moko mtulingi égalité ezala expérience ya moko esunga moko po mususu aya troisième étape ya to garder modèle oyo Afrique et qu'on s'inspire dans le Congo et le monde. Et moins d'âge, moins de 50 ans, jeune président a sa passation pacifique de protéger le Corona. Pas en 2021, ils ont bitumba. Il y a bazo prôner la foi chrétienne, il y a un échec, il y a bazo prôner la culture africaine, dans la région africaine. Ils ont bitumba. Fumikimba makobota masoro bimadi mania di notre mbala oba olonga été. Yenda kolonga donc biso betoni te ni politique to ebake soki politique na yo ozotela mini occident aux en échec soki politique na osta otami na sens ya africanité ya culture africaine et yebaki kozala nelonga et tozongela kibobindo po solution na biso na kibobindo toza bakambi ya Israël te toza bakambi ya États-Unis te ya Europe te toza bakambi ya Afrique pe tosala liaison bomoko na milimo Afrique po balongisa biso na tâche po bapesi biso ya kokamba kangwa ndombe matondo vraiment matondo mingi na balandi na biso butu ela mesika bozali fumuki mbonga ko kozala na bino tomonani mbala ya sima